Mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi esalaka epenge Fofana esengo. O lelo batu bazoloba tozoyoka yote tozomona yote. Ona nini tosepela koleka na télévision soki ya koloba ezali. Na ebi keno nazalaki na mozole avec Didier Makesela, Trésor Zolozolo, Didier Kiku. O biso tokomi wapi toyebi pasi ya victoire oyo. Tango tozo défendre bato bazalaki wapi. Yango to tchaki to komi wapi TV na télévision to tchependa image pendant 3 jours ya kolakisa bato image ya Etienne Tshisekedi. Même ebembo bato balati ba cravate na ba veste oyo. Ezana bato batekaki Etienne Tshisekedi. Po bazalaki na kojo. Mais eloko esalinga pasi ya komona na Masina na quartier 3 so de muto ya suka mbule beti batole longwe. Même brouette na kati ezate kaya se ezate ezo sala pasi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo souffrir na FCC kate. Même na bateau baza sima na ye balingi ete. Pourtant Félix aza ko soulaka na peuple na moi. Bino ba accompagnateur na ebozoaka na butu. Pe ya ko kamwa. Bateau esengeli ba accompagner chef de l'état bazo ko kelo côté. Biso to komi wapi Didier Makesela asali campagne ya ba député belé. Mais sengo tozalaka nango Eliezer Tambwe aleka député national. Bato bakanza ki to ko bonga. Après élection, to komi wapi toza toujours ko défendre le peuple. Tozaka ndenge boyebeli biso. Tozo défendre le pemboka. Ba député provincial ba fotaki na fila Kinshasa baza wapi. Commune ya Kinshasa tona député na biso moko Sapu Kalimasi. Na éviter ceux qui pendant à l'écart député dans la commune à Kinshasa pour le bakelo côté le gouverneur de la ville a décidé qu'on soit action moko boy bato sengeli ba accompagner assemblée provinciale président assemblée provinciale Godin Poi yako kama mwana mboka Roger Tinga azali président en 2006 azali pasteur té mais tozui ba ministre ba président ba sala nzambe ki chasse eza libabe eza kindoki eza mutema mabe to ba pona minde bazate mwana mboka Jimmy Mbote mwana mboka Fofana ndeni nzoto mwa malamu mwa bien mwa mabi po mboka yoko tambola malamu te nzoto mwa malamu mwa mabi mais Jimmy to yebi na 2019 lo baka makasi kozanga mukibai pembeni na yo mais nayebi que chaque fois dans na prison ata ko na prison mais via zara toujours na cravate na veste na yo lenge ba ebeli yango pe azana boloko siko lelo tokomi wapi na mukibai ndeko Fofana na peti nano ba ndeko ba kongomani o ba kolanda biso na ngonga oyo omoni bitumba oyo to bandi o to banda yango to kimango jamais otuninga keso ki na kimaki plateau na yo to politique po mukeba kangamite makambo nyonso tu outi koloba awa ya ndenge ba bebisi ba mesa ba mama o ba koteka na zambi e ba libanais bazoteka bazale ba libanais ba koteka ba expatrié ba koteka muto ko inquiéter bango azalité na ngona koloba boy ava ba kende ko tumisa ba mama wana pona nini te ngobila a interpellé qui administrateur a marché té. Pona nini ngobila a interpellé qui ba bourgmestre té ba oba chaka ba administrateur ba marché té. Mbala moko kende ko bebisa ba mesa ba mama na ba ko teka na pasi. Pe ataka responsable azobuka na ba butu omona yango wapi. Tokomi wapi na makambo oyo ekosila mukolo nini. Na yango ba mama oyo babuki ba mesa na bango. Bakolela na kuti bango bakolela on dirait mboka oyo bazali na Congo te baza na Brazza to baza wapi et pourtant baza epai na bango place il fallait batosama ole batosa bango batosi bango te batosi expatrié na place batosa ba kongomani to komi tuna ba mituna ebele pona nini lolenge ya ndenge wana ya ko martete ba mama ya wenze place wana ndeko Gentini obeti mabe boye beta zoma eti wa kisha wa Yumbi Pour moi ça comme na Yumbi nge moi indombe
Mamboka moko yoko ndé loboko boy. Eloko wana azoma ngoko ndé Kisasa. Il faut alongola yango na mutu. Kishasa eza yumbité. Na yango na lobaka chaque fois son aleki na bitandoike ya batu mususu. Mboka oyo il faut toto saka mibeku. Eza te ke olamuki na tongo epai na yo, osala oyo elio na mutu na yo, ezalaka te. Ba mama oyo bazali na droit ko revendiquer makambo oyo basali bango. Oh, bien sûr eza balabala. Ko komba pe mona mboka mukeba ya bundaka. Eza intérêt. Toko koma na likambo ande ko mukeba yi. Lelo mona mboka Jimmy. Oza jeune Lumumba o lelo bato tu batanga komba Lumumba sala makambo na ba age na biso oyo. Lelo tango ozomona président de la République azo sona ba Kongomani na moi. Ata promesse azo pesa bino na moi. Tango ozomona gouverneur de la ville. Capitaine de la Kinshasa boy. 24 communes. Mais baza même na fierté aux en marché au l'état muzeta ngwaya kiti. Bango baza bato ya Kabila. Muze asombi ba mapango ba to abandundu marché de la liberté. Abuki. Soro ke marché de la liberté to lukambisa okauka oyebi keteka makakoto. Mais depuis mon lamboka Kimbuta. Léo Sommet. Ezana mundele moko oyo nayiba na 2008 a telema bi justice ya Congo ezana poche nanga. Pour nini na lo babongo. Bespace te nyoso na marché central a sana tongango. A tiaba magasin. Eloko nini ezangi ye abongisa ba pavillon wana alongola ba mama lokola tina balabala lokola Itaga. Lokola Kato, lokola Loa. Sikoyo lelo babuki mais côté ba mama ba kende et bandi. Mwana mboka Fofana na passe na motema. Omoni Congo oyo plus particulièrement na Kinshasa awa. Eleko eko sala ezaki ba konji oto aina bango. Bazali pona peuple te. Bazali pona bango moko pona mabumu na bango moko. Oto tangelanga mundele moko oyo ke abandaki koloba ke justice à Congo et na poche na yi. Mais eloko wana tozo condamné yango na makasi nyoso pona nini? Bato ba pesi mundele wana makasi ya lo babongo eza ba konzina biso assemblée provinciale. Ah oui, ba ko sala loko te to koma na dossier wana pona la kisa oke ba konzi o taina bango sikoyo ba ko sala eloko te. Ba mama o ba boki ba mesa na bango avant ba sala yango pona nini te ko bandana nuko luka espace moko libre place ba ko cha bango ba bongisi yango soki ba silisi ko bongisa yango ba ebisi bango omoni place bozali soki ya solo ezaki na nzela bolongwa na nzela boya place o to bongisi libino bo banda koteka awa mais bango basali bongo te. Basali bongo te, ils sont passés directement à l'acte et le on a condamné avec la dernière énergie et Zalakate. Comment va conduire Oyo entre guillemets de vote? Pour apparemment il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas pour ba député ba ko mona na te dossier ngo wana yo journaliste mutozo tambola zo kende na image ba ko mona ngo na tokomi wapi mutu tu ata mutu moko te ako réagir. Alors toko telemela ba condamner ngo wana. Na ngo poto ko mana dossier wana bien ba to ba ko défendre neti ba mama wana likanisa nde kwa Mike Mkebai soki o pesinga ndingisa to bandana yango ouais yango logo pe bato bazozela voilà to komi wa plus de 5 wana Sam Mkebai omoni mwana mboka Mkebai esika azali elombe mobali abotama mobali akotika la mobali akangamaka depuis le 16 septembre 2019 bokangami ya mwana mboka Mike Mkebai et salamaki na lolenge elongobani te kuna na kati assemblée provinciale ndeko Fofana ngai na yo to ebani oyebi nga na kati ya komba oyo bandakala naza kuya na komba oyo te utolo bango awa seke to ebani na mboka oyo baye na plainte epa ndeko mwana nteba na ndanga malamu pona na lingina banda wana pona koma na cour de cassation caméra les andeyo voilà baye na plainte na assemblée provinciale batiki yango pas PG pas ndeko Godin Mpoyi assemblée provinciale dirigée par pasteur Godin Mpoyi okola ndanga madame baye na plainte baye bisi ndeko Godin Mpoyi bafundi ndeko Mkebai epa ya ndeko mwana nteba ndeko Fofana
soki bafundi yo na pesa un exemple avant tokoma wana soki ba yeko funda ngai na yeko funda yo toke na susa moko eza awata na fundi yo est-ce que motuna na ko tuna yo ja journaliste mais permettre nga tuna motuna so na fundi yo kuna eloko ba osalo ba tuna convocation so convocation pour ba saini pour ba okayote pour juge jamais akoyoka mutu moko te il faut ka batu mibale to ba yoki ndeko Jimmy ba yoki ndeko Fofana juge atelemi na katikati atali nani azali na raison APC raison o azali na raison te bakanga ye oko na ndanga malam ba na plainte wana ba déposer à l'Assemblée provinciale ki ba funi ndeko Mukebai entre provincial na ndenga longo bani ndeko Mukebai azali député provincial azali ba immunité na parlementaire na yango so ba yeko funda ye ndeko bakenda ko funda na Assemblée provinciale il avait fallu ba longole ba immunité na comme ça ba zoyer ba traduire devant les juges ba sanini ba samisa yi mais ça mi bongote. Et ça a mis une violation flagrante. Il y a article, il y a règlement d'intérêt de l'Assemblée provinciale, il y a article, il y a Constitution 19, 61, mais dans le règlement d'intérêt, il y a article 95. Article on est l'obinin. Bon, on est comme Kebaï, ça va, ton dimi, Assemblée provinciale est dimi. Avant ton long, il y a immunité na yé. Et c'est ngeli toyo kande ko Mukebai version na yé. Ba yo peto Mukebai acte na ba biso na Assemblée provinciale président Assemblée afandi Mukebai on collègue beaucoup na ba collègue ndenge na mona estimé collègue na honorable Christelle Vanga na honorable Saf wana za suma mboteke o frère journaliste ezaka collègue voilà bango basala ngote fallait ba yo kande ko ndeko Mukebai ba yo funda yo orobi nini opesa version na yo ndenge simili te ndeko Godempo ya sali yango te ndeko Godempo yi ayoki kaka litoi moko article 95 ya règlement d'intérieur de l'Assemblée provinciale erobi ke mutu o ba yako funda azala ndingisa ya kopesa makanisi maye par rapport à plainte ba fundeli article 19 et 61 ya constitution ndenge nini lisusu ke bakopesa mutu ba yako funda possibilité ndingisa défendre après sa version na ye aujourd'hui version ya mutu yako funda aujourd'hui pe version ya mutu o ko funda ndeko Fofana basali yango te subitement boye Godempo akoti na bureau alongoli ba immunité ya ndeko Mukebai na ndenge sans que ayoka ndeko Mukebai ata sifiana ebité ayoki yete. Et puis un article moko ya nani ya bon peut-être ndé baza famille politique tikana silisa nanu tikana silisa okata ngaite tokokoma wana yo mituna za yo tunanga na koyanola yo tokokoma wana article moko na kati ya règlement d'intérêt lobi ke ya règlement d'intérêt ya Assemblée provinciale lobi boy si un député na lobango na lopoto yo yebi malingana bien oko traduire. Si un député se sent lésé par une décision prise dans l'Assemblée provinciale, décision basée, il y a une immunité sans que Bayokaye. Si un député se sent lésé par cette décision-là, c'est qu'Atunisa mis la décision wana. Député wana, je parle bien de l'honorable Mike Mukebai. Aeli Nandingisa, il y a un code de recours. Na Assemblée provinciale na recours wana ezalaka na délai ya 8 jours après 8 jours ndeko Fofana soki recours wana ezui et noté automatiquement toutes les décisions prises likolo ndeko Mukebai tombe caduc ezami beku toto saka mibeku mutolobi bongo. Mais tu as ça recours et ça a plus de 8 jours. Tu as répondre à Mukebai. Subitement, tu as invitation. Tu as répondre à parquet. Tu as nani a fundi biso. Tu as parquet. Tu as Fofana, tu as parquet. Tu as biso. Na ko kende na biso tozalaki wana na bino wana ba camera on dirait mutu ayibaki mutu kama kale ye ndenga kei donc ba escorta neti mokonzi moko boye ou bien soit mutu moko asali ko mabe ezalaka te et puis un député ne peut pas être poursuivi pour ses propos
Pas des propos. Oui, bah propos injurieux. Comment président de la démocratie. Papa, nakoroba awan. Dieu m'est témoin. Ndikogodem pour y ara pasteur nangai. Oui bien go. Amba. Ah, évita bato bande ba Hollande. Ah, ayi pasteur nangai. Nazongi. Tika yo ozalaka soki nakoroba malamu uri akaka. Tika ba. Obungisa makanisi pamba. Na moni ndeko godem pour y. Asali maloba oyo ye moko. Ate anga ite. Po ye ate anga iboui. Ndeko. Moi si to mobali. Soki baye ko funda mutu songolo pakala epai na yo. Zoaton. Ça c'est mon pasteur qui le disait. Godem pour que je respecte en passant. Et que je salue aussi. Aïbisanga boui. Zoaton. Je peux pas nommer un daddy. Oui. Je le faisais. J'étais avec Godem Boy, ça fait 10 ans. Ah oui, Daddy, je le confirme. Chez toi ici, je le confirme. Je ne peux pas nier ça. On a bien Daddy. Mais un amoni, façon à traiter les commandes comme Kebaï. On dirait que les commandes Mokobo et son oro pakala bombaki. Tout ce qui s'en a noyé, n'a pas comment. Aïe, bisanga, ceux qui m'ont dit qu'on fonde mon pain na yo, Zoakaton. Yakoka Batumi Bali. Le pasteur Godem Poy, l'actuel président de l'Assemblée provinciale. Daddy, comme tu veux que je le dise. Ouais. Bon. Ok. Aïbisanga, fils, prends tout ton temps. Yakoka Batumi Bali. Koka Mutumo côté. Mutumo Koyako Funda. Mutami Bali Kobayako Funda. Oyoka payé. Oyoka Nanga Madame. Oyoka. Oyoki Batumi Bali. Sko yo na katikati o juge bango mibale oye banani azali na vérité na bosolo après okatili kambo. Mais boni ndeko Godem Poyi ayoka kaka litoi moko ayoki matoi mibale te ndeko fana de mon temps parler to salaki ba procédure nyonso o esengela ki ke ba yoka ndeko muke ba iba tikala ko yoka tina ndinga kangama ba yoka ki yete. Et j'ai vite compris que comment un homme de Dieu o ate yanga ibongo mais ya saleli yango te na monya na tala c'est pas Godem pour que moi j'ai connu, c'est pas lui. Sur les manipulateurs. Alors la politique n'a qu'on conclut que il devait y avoir une main noire. Il y a une main noire, je le confirme. Subitement, Kaboé, Salami Bongote, Tokin de Komokeba, il y a eu violation. Martina Piquet, Baliboso, prison à Piquet. Baliboso, mais oui. Pourquoi on a de Goliath presse à Zali? Soutien en tout cas, merci beaucoup. Honorable. Tu sais que bango. Tu sais que bino. Voilà. Si quoi tu évolué Jimmy. Si quoi, c'est que tu évolué quoi? Néango. Moi na mboka kei makala. Vous comprenez? Kei makala na lo lenge et longue. Je le dis à haute voix. L'arrestation de Mike Mukebayi et salami na ba violation ébélée. Article 95, il y a un règlement de l'intérieur, il y a l'Assemblée provinciale et tout ça m'a quitté. Article 19, 60, il y a Constitution et tout ça m'a quitté. Bamemi ye bakena boloko. Vandi total habité. Ndeko Mukebayi a une raison. Baki yete bamemi ye lokola moyibi na boloko. To entamer ba processus mususu. Oyo to saisir ba instance compétente. Oyo et repère ses raisons. To kay na cour d'appel. To emisi cour d'appel boye. Bakangi de komaki Mukebayi, Mukeba komeli cour d'appel obi. Bakangi ngai na lolenge elongo bani te. Bakangi ngai en violation. Il y a pas d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. En violation. Il y a un article. Il y a la Constitution. On a quoi ça là? Article 19, l'article 61. Bayoki ngai te. Botala ba irrégularité o esalami na kati Assemblée provinciale. Ndeko Fofana Congo est kosala motema passe na makambo et kosala na justice. Je l'ai toujours dit et je le répète, la justice elle est une nation.
Imagine toko pesa libunda pour la justice na biso. Ya soni pe mawa. Cour d'appel a rejeté ba irrégularité to constaté qui na assemblée provinciale ya Kinshasa. Sonnement ba tata na juge akala ba ikanga ba Frank Diongo ba Muyambo. Tozaka na bango. Mais tozala na bango. Ba kanga mona mboki Eliezer ba Peter Chani. Ba arrestation moko. Ba arrestation moko illégal. Mais toko tika jamais ko telemela bango. Toko telemela bango tina suka. Toko est-ce qu'on a cour de cassation? Toko mis le cour de cassation. Et toko mis le cour de cassation. Cour de cassation peut avoir temps. Hors même délai. Pour Katalikambo. Okola ndanga malamu. Lobi je crois ba lundi a Katalikambo. Elle cour de cassation a Katalikambo ndeko Fofana. Et pesi et kingai posa ya ko bunda lisusu bagarre. Tant on a ko ba ko bunda bagarre. Oyebi politiquement quoi. Ko bunda bagarre na ndenge sengeli. Cour de cassation a pesi ndeko Mukebai raison. Cour de cassation a libéré ndeko Mukebai. Ba poursuite nyonso tout et aki likolo ndeko Mukebai. Cour de cassation a longoli yango. A étudié dossier na biso. Ba point oyo to soulevaki. Ya ndeko Mukebai. Oyo bakangaki ye en violation ya mibeko ya mboka. Alobi habité. Ba irrégularité ndeko Mukebai a évoqué na plainte na ye na ba document na ye awa na cour de cassation. Eza valable. Eza valable. Oyo cour d'appel a rejeté qui? Ezali valable. Na cour de cassation na pesi ndeko Mukebai raison. Na beteli cour de cassation maboko. Pourtant biso to banda koloba. Bato banda ko mona biso maboma liboma tout ça. Mais lelo oyo cour de cassation a pesi ndeko Mukebai raison. Vont pesa ba juge wa longonya. Pesi bango longonya. Oui, à chaque fois basala comme ça madame to pesa bango longonya. Ya mo na beteli bango maboko. Justice il faut être indépendante. Pour justice n'est pas mboka mboka. Mais tant que justice est indépendante, mboka ko tambola ndenge nini. Balobi ke ndeko Mukebai ba irrégularité oyo évoqué na dossier na et ça valable allez. Ba poursuite nyonso zaki likolo na ba longoli yango. OK? D'après vous allez si qu'on a dossier. Maintenant c'est la cour d'appel. Pour te rejoindre à la cour d'appel, to signifie ce que cour d'appel. Maintenant c'est la cour d'appel de prendre acte. De constater et de prendre acte. Pour abimisa ndeko Mukebai na prison. Mon cher ami, place ya ndeko Mukebai et na prison te. Place ya ndeko Mukebai et ali na assemblée provinciale ya Kinshasa. Na koloba. Tout koloba makambo azando awa. Ndeko. Député nini provincial. O atelemi likambo. Silence radio. Silence radio. Mais c'est ce qui est plus grave. Moto ba poni. Au défendre des communes, motaromo sa mbindo kuna na assemblée provinciale. Eko sala passe na motema. Omona kata assemblée provinciale wana. Banda ndeko Mukebai akangama assemblée wana etikala. Eloko moko esusu bima kuna mabe ezate. C'est l'honorable Mike Mukebai qui dénonçait les mal aux ezaki na kata assemblée provinciale kuna. Je vais te donner un exemple. Ndeko Mukebai okomona wana. Mikolo na wata mona slogan moko et mon nous vivons. Tozela kaka muto akufa te. Potoya na bembe na ye ndeko Mukebai tango azalaki na bomoi asalaki boete leti ba biso ba misi na kufika lelo na keka le tu vois boya somba ba 50 kaje to le ba 50,000 non biloko wana te nous linga ngane na zabu na bomoi voilà ndeko Fofana ya ona linga ko mingi poza na bwanya ndeko Mukebai nous devons rendre hommage à ces misous là. Fofana ozali journaliste munene oyebani na mboka oyo oyebi komba mwana mobali wana Mukebai na koloba awa oyaka na ndakwa Mukebai azala mwasi moko mama kokoto onako pesa mbote en passant kokota bala Mukebai madame Mukebai na bana na mibale Bradley Megan Twambi et Bradley Mukebai pona nini na kotanga bango ndiko Mukebai ya locataire okona ngai ay locataire ayina mwasi ayina bana mibale ayina famille na ye biologique place auta na handicapé yo bana santé sikoyo ndoko Mukebai abundaka pona ba na mwasi na ete pona bana na ete pona libote na mbate mais abundaka pona 80 millions d'habitants. Papa combien de fois ba eleba mbongo bakangisa munoko pona bato bazaba voilà to comme wana ba ina ba mort bakangisa munoko habité Jimmy
combat on a eu nango et il pour 80 millions d'habitants yango awa na kopesa bato tout merci beaucoup ba oba mema likambo mukeba na motema ba kongomani nyonso sans oublier ba oya diaspora il se Sambango to vivre la diaspora congolaise en passant ba kopesa bino ça diaspora c'est zéro tu as peur de pipi mais diaspora eko benga ngai tongo midi pourquoi eko ebisa ngai na ebisa ndeko mukeba ayela makasi esika zali bango bazala donc azana soutien na bango donc soutien na bango ezo talibanda pona ndeko mukeba to betela o maboko. Alors apprenons à rendre hommage aux hommes vivants comme de Mukebaï. Il incarne le changement en lui. Moi, je suis avec Mukebaï, c'est pas parce que la personne... Non, c'est ce qui est à Mukebaï, le changement. Vous comprenez? Si quand il va kangier, l'Assemblée provinciale, il y a un il faut tout commissariat. Moi, je suis un bolingo Congo. Fandana Mukebaï, on comprend que non, c'est un gars qui réfléchit pour le Congo. Il prend tout son temps, il y a un kanisara, maye, Marco Salema na Congo. Place nini mabe, poto bongisa. Na yango moni na assemblée provinciale ba supporter yeti. Alors banda longa assemblée provinciale wana. Ah, yebisa ngai ba kongomani ba ko landa ngai. Bazobuka zando yebisa ngai député nini oyo. Azolo bele ba mama wana. Mutu ali te le seul, bien la seule personne. Oh banda ko bibisa maye mabombana ki na kati assemblée provinciale c'était l'honorable Mike Mukeba. Tout le monde le sait. OK? Question nanga suka po TV zangonga yango. Kasi yango na Mukebaï ake boloko izana makambo ya lobaki. Voilà. Ozomona. OK. Parce que na ebike awa na to komi wapi to zana dilonage. Bango pe basala émission na honorable Mike Mukebaï. Voilà. Tango aza kobelela eza ata pa maula lobaki non. Vijana oyo bazo menacer batekango. Bato a déblonage bazo ka image. Babi Mukebaï akosaka bato kaka boye azwaka mbongo bato kaka boye. Lelo Mukebaï ko pasteur te, ko prophète te, attraper soutien lokola nga lokola musulman pété. Mais makambo tout ako alobaka ke na assemblée provinciale kuna eloko réalité. Baza ko nga munoko pona zoloba. Naza ko talisa. Lelo Mukebaï na prison. Na vijana babomi mutu na bango. Mobilisateur ya MLC. Attaque au MLC pe silence radio. Yo la songi. Yo ebiteke. MLC eza parti muna na mbokoyi. Mutu na bango akufi pour moto a pe perdre nda abomiye. Pour donner makambo za tout poussé a pe perdre. Lelo Mukebaï na prison. Donner makambo e kolanda ye attaque ministre akekuna na mamu Mukebaï alobaki. Lelo to wosa Mukebaï raison. To ba électeur na ye alingwala. Bakozala fidèle toujours na Mukebaï. To bakozonga to lui na Mukebaï azo manipuler bino. Bakokende ko bolola bango. To ko benga Mukebaï nganga nzambe. To ko benga ye mutu alukuta. Ndeko Fofana. Na ko robana yo. Pona chitena likambo ya vijana. Na kati assemblée provinciale opposant à la société. Pona ni na lobi bongo. Na gouvernement Gentini Ngobila. Ba opposant ba sakuna na kati. Oh. La mugaza. Na koloba na yo. Bango baza na kati assemblée kuna bayebi. Yo yebi kuna bien. Na yebi yango bien, na maîtrise assemblée wana bien. Okomona nga okolanda ngai. Na kati assemblée provinciale ba opposant ba société. Regroupement ya AAD, place honorable Mukebaï. Abima député. AAD. Balina, ministre kuna. MLC, ana ministre. MLC, ana ministre. Tikana ya nolayo ndeko. Nakoloba na yo, na kati assemblée provinciale, opposant à Ali T. AAD. Ministre Azali. MLC. Je crois que le budget, il y a vu les provinces qui disent ça. Ministre Azali. Bon, n'a pas tout aussi koyo. Tant aux hommes, on a photo. Ba combattant, ba so bomara biso, atoza ba collabo. Photos à derrière, Mate Fayoulou. Siko lelo, MLC, SID. Nani aza opposa. Ozo kamusanga, ya qui MLC. Azana ba ministre de l'Assemblée provinciale. Ndeko Fofana. Même papa na mbozi wa mbozi.
mon cher. Mais dans cette assemblée provinciale, il n'y a plus d'opposants. AAD, il y a Pelumi. Ils ont un ministre. MRC, ils ont un ministre dans le gouvernement argentin. Alors, on se pose maintenant la question de savoir. Assemblée provinciale, il faut fonctionner. Comment on préfère écouter Nzamba Limbisangaï? Comment on préfère écouter Assemblée provinciale argentine et il y a Rosentini. Mais c'est plus grave d'avoir les opposants dans le gouvernement argentin. Ça, c'est quelle politique? Une politique à la congolaise qu'il faut dénoncer à tout moment. Et ça l'a gâté. Et ça l'a gâté. Toké na dossier à Vidjana. Honorable mec Mkebaï, élu du peuple, député provincial à Lingwala, a été saisi dans le dossier à l'Opango à Vidjana. Que bateki yango. Il y a le pango ya l'état bakoyi koteka yango. Je vais l'appeler le champion. Parmi babia à Lingwala. Le champion. Combien de fois Mike Mkeba a dénoncé Papa, Makamba a dénoncé et a ébélé. Depuis que Mkeba a Kangama, Badose nyoso tuane lala. Toi si ça na dossier à Vidjana. To bandi bitumbana Mkeba yi. Na dossier à Vidjana. Bon, mon cher, je te dis jusqu'à tel point que ma menace de mort est araki. Tobundi, elombe mobile wana, ti alonga etumba wana. Le président actuel de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, tu me mets wana? Ouais. Ouais, l'image est salie. On a cette image. Bazo quitte, bazo solo. Ouais, on comprend. On dit pas bien fait à Ndeko Mkebaï, mututu a bien. Tombement Ndeko Godin Poy na esika ya Vidjana. Te faire constater que et le pango à l'état bateki yango dossier wana et ali et pas argentini na mesa na ye actuel gouverneur de la province la ville province à Kinshasa et ali na mesa à Godin Poy président assemblée provinciale jusque là ti le loto tikala kozwa et ya noté ya dossier wana tina ndengo ndeko doli makambo ayeko bomisa mutu kuna na assemblée na Vidjana tina ndengo ya eu mort d'homme. Tobandaka dossier wana eko zonga mutongo asombaki eko zonga ere ayoki ke bakangi ndeko Mkebaï ou abanda ko telemela ye pour atonga esika yango ere bakangi ye c'est à ce moment là qu'il est revenu pour atonga lisusu na yango ti eko mema mort d'homme ndeko ba memi siko après mort d'homme basa siko doli makambo ba jusqu'au doli makambo ke na assemblée provinciale place o yonde il faut comprendre que kuna makambo malonga ko bimate tant que Mkebaï za kuna te makambo malonga ko bimate. Madame. Ba memi kuna comme ça, ba plénière pour ba longolé ba imitaye, ba tikaye liboso ba zuzi. Ndeko ba kota plénière la majorité des députés ba zalaki contre que ba longola doli makambo bien ngo. Ouais. Ouais bien ngo. Ba image sali. Ouais. La majorité des députés provinciaux information de tambola qui makambo za na Canada, za na la majorité ya ba députés provinciaux ba votaka que Doli makambo ba touché te batika ye. Ndeko ose badi banga. Député a eu des pèses. Après plénière wana. Abimi libanda liboso ba journaliste. Alobi boye. Il a été déçu. Na décision ezwama kuna. Alobi boye. Ndeko na kati ya assemblée provinciale. Wana ose badi banga liboso ya ba journaliste abi. Dossier l'Assemblée provinciale à Kinshasa après plénière wa doni makambwana et uti koleka kuna elinko lobake na Assemblée provinciale oyo eloka malonga sanini ekobima ezali te honorable Ozé Badibanga aloba yango il y a eu des pèses aloba yango kabi Assemblée provinciale oyo eloko ya malonga ekobima te ndeko député bako condamner te bako punir pour na ba propos na été oui bien ngo bako punir été pour na ba propos na été na sima ya ba déclaration wana ndeko Ozé Badibanga ba matisa ke likolo kuna na assemblée provinciale na plénière asenga pardon pour le baki bongo na nga matagi oh bakolo assemblée provinciale ba matisi ya abi tu dois demander pardon pour nini le baki bongo les images sont là que te le baki bongo pour nini il avait demandé pardon moi on a émis que l'assemblée wana eloka malonga ekobima te batika ndeko Mkebaï
azongela musala na ye kuna parce qu'il est le seul opposant au na kati assemblée provinciale kuna ba onyo so batikali ba ko sala musala na bango te awa na lobi boye loko la cour de cassation atosi mibeko apesi ndeko Fofana apesi ndeko Mukebai raison cour d'appel doit prendre acte et puis abimisa Mukebai libanda na sugise wana na pesi ba kongoma nyonso tout o baza ko soutenir ndeko Mukebai na prison raison et merci beaucoup ba congolais à libanda la diaspora congolaise ba congolais nyonso na pesi bino merci mingi e uti epa ndeko Mukebai lokola boko zoyer lokola modèle na bino ndenge boko zoyer lokola modèle na bino vous comprenez donc bo sambelela ye azwa lisusu bwanya na makasi ya kobundela bakongomani na yango na pesio matondo mingi na invitation pesi ngai pona kolobela makambo ndeko Mukebai tokozela azala na liberté totale azonge na musala na ye oh bana lingwa la baponela ye ndenge sengeli en tout cas merci beaucoup matondo mingi lisusu na yo ndeko Fofana ina diema kesela bisoto lobabuyi omoni Mike Mukebai omoni Eliezer Tambui omoni Christelle Vanga omoni honorable Daniel Safu na makambo nyonso Mukebai alobaka lelo tokopesa balabala raison totolola Mukebai asa l'église courage na mwasi na ye soko bali combattant il faut mo poser combattante yango ata biso ba epenge Fofana bato ba mona biso ga boye pona kosala pe choix même ata bolingo eza pasi po il faut mwasi amesana kolia to kolala nzala merci na Dieu makesela tozana eloko a repesa honorable Mike Mukebai te je pense que no bana lingwala bana centre ba sepeli poto tika espace et ya butu et ya moi pona kolobela honorable Mike Mukebai c'est tout ça là bongo yo merci.